Et ma camion, entre Madiabou, Moïse Mbi et Mike Kalambaye. Là, vous devez les retenir, bien aimés dans le Seigneur. Madiabou a soutenu Mike Kalambaye. Azo Salagnon, surtout pour prouver Moïse que Azali rien. Parce que Bakabona Gina Moïse Mbi et Nandenga Mabe Babebanaki. Voyez que Yebisanga ke Bazabasa Nanzami. Et l'autre banane pour Satan que non, quand le frère Mike Kalambaye viendra, à son tour, il va corriger. Bafa yo Moïse Mbiye. À ça qui la concerne, tu bonzame ou te retrouver qui n'était pas Moïse Mbiye. Mais na aller où vont les choses, na ndenge pour mon cher Mike Kalambaye zo salama. To comme on appelle bazo bimadibanda. To monique qui bonzame ba musicien rivalité na bango communauté ya Jibe na were ya Fali na Ferre. Ba même ce qu'on a ndenge ya ki bonzambe. Bazo luka gloire ya nzambe te bazo luka ba gloire na bango moko bango mibale. Mike Kalambaye et Moïse Mbiye les oiseaux de même plumage. Différence à ta moko exaté. Oyo to mona ki to critique que pas Moïse Mbiye. Eza auto comme on n'est pas Mike Kalambaye. Avant même concert na ye. Mike Kalambaye koloba que non. Boyoka na bino ba plein ko beta na stade des martyrs. Mais on plein nanga e gozala somme. Net que wera ne a beta stade des martyrs a beta ba plein ko leka ba musicien nyons tout na ko ben sa wera ya kutala ke asale ke lo côté. Parce que plein oyo na robeta et ko leka na oya wera. Ah bon? Donc on comprend maintenant que ba concert o ba musicien ba zo bet na stade des martyrs. Eza pour la gloire ya nzambe te eza pour la gloire na bango moko bazoluka ke mokile mo na bango ke bakomi ba grand bazoluka ke ba la plein Mike Kalambaye bazoluka ke asa la plein kolekana oya Moïse Mbiye musika mabenge ke yene mukolo plein yene mukolo stade eleka ya Moïse tala ndenge ba musicien chrétien bakomi biso tina niveau yo. J'ai cherché les mots, je l'ai trouvé dans l'église. Confusion totale, bien aimé dans le Seigneur. Ba deningo ne babima basala succès na ba Matou Samuel. Rivalité ya bo batika jamais totika jamais comme on nango. Ate ezala ta Marie Missam azala vivante ye na maman Lombo. Bien sûr que des personnes wana ba bouger que ba fona Marie, ba fona maman Lor. Mais biloko bototika comme on na église te. Mike Kalambaye na Moïse Mbiye ba memeli biso mokili na kati ya église. Abu couple Madiabou ba travailler na bango. Est-ce que beaucoup doit ta ya roter ba on de banzambe te? Bazo travailler na ba TikToker, ba influenceur, ba journaliste, ba païen OK Madiabou bazo structure bazo travailler na bango. Oyo bazo pesa ba mituka ba mbongo, mais bazo travailler na comment la que des personnes qui bazo le structure et benami ya kibonzambe gospel qui bazo sala makama kibonzambe mais ozo mona ba oyo bazo le belango bazo komati na niveau ya kofinga ba misusu pour na ba défendre Madiabou bazo s'attaquer na ba vie privée bazo finga ba ndeko na bango misusu pour na ko défendre Madiabou. Allez-y comprendre. Est-ce que tu rebenga que Madiabou gospel talent? Et ça kaka ya kibonzambe ya nzambe to et ça on a bandira mususu parce que jusqu'à présent on n'arrive pas à comprendre. Ba porte-parole ya Madiabou ce sont des païens. Ba oh bazo ko défendre Madiabou ba uta ko menacer frère Max Mbenga calamité travailler ya Madiabou. Moi na bango ya ba Madiabou a comité na niveau ya koyebisa frère Max soki ba kutena ya ko beta ya zo finga. Allez-y comprendre makambo tozo mona na kati ya Madiabou. Ba fio ba finga na kana ba TikTok na ba réseaux sociaux ne bazo travailler na Madiabou. Ndenge bazo sala promotion ya Mike Kalambaye ya concert. Ya mone tozo mitu na tozo nisime. Est-ce que makambo nzamba za na kati to kibonzambe zate? Voilà, shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur notre meilleure chaîne, La Voix Céleste. Et c'est que Bonzambe et Kitara na loyembo na malobape na misala Bonzambe na Bonzambe Lola ezofuta simana onto ya koloba ke nzamba boyeto kwaye
liso soit finalement ça zo la biso et longo na pasteur et fils amisia la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich et na filo mukoya motema ya Bivens de homo depuis Londres pe na maman Gisèle Luke le motema papa Emmanuel na Boston maman mami mbunga nzama lola mona yo amona maman prophétesse sensi qui membre de l'église comme hors de vie pe amona binonyon stu bozola na biso Sarah Yoka motema papa Cédric Loleno depuis Canada pe na maman Cécile Chika motema papa lui Mayala na Ottawa na bonzambe lola ezo Futa, nous sommes bel et bien en direct de notre émission Nzela ya Lola Tozo Kota bien-aimé Binoba Obozo la biso partagez la vidéo bo partagez vidéo toza na modili kore utiko kende on n'a pas le choix mais nous sommes obligés ya kosala direct ya lelo ngana bino na chaîne bino la voix céleste to meka kosolo la pe kotalisa bino. Qu'est-ce qui se passe dans l'église corps du Christ? Confusion totale. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Wenge et côté dans l'église Nankolo. Donc, qu'est-ce qui se passe dans l'église entre les deux musiciens, pasteur Moïse Mbi et Namai Kalambay? Bomoni ba concert et Betani, ya Moïse Mbi et Toye Komona, ya frère Mai Kalambay, azo beta bientôt là le 27. Polémique Mingezo Salama. Tozo mekempe kokitisa kibonzambe na maloba avec la parole de l'Éternel. Est-ce que makamezo salama guerre ikoti na église corps du Christ non sezo sama ba concert non so ezali pona gloire ya Nzambe to ezali pona mokidi ke emona pe confirmer que bango pe bazala avant que tokota na mozindo ya masoro na biso nazo linga ke to mata bien aimé dans le Seigneur na kota na mozindo ya masolo poka ya lelo confusion totale na église corps du Christ to moni fali na fere ya kibonzambe komi Moïse Mbiye na Mai Kalambay bandeko ya Moïse Mbiye ba réagir ba lobini pona Mai Kalambay famille ya Moïse Mbiye ba réagir ba lobini ni pona Mai Kalambay a s'excuser pona nini bien aimé Bible zolo ke tokoye babango na misala na bango entre Moïse Mbiye na Mai Kalambay na nyangwaza ya Nzambe na nyangwaza ya Nzambe te ba vérité ko na pokwa lelo mais avant que na koba émission na nazo senga na église corps de Christ nazo invité bino na un grand événement Ezo Salama le 28 et Ezo Salama oh là là connexion veuillez partager la vidéo connexion partager aimer la vidéo partager ton megakota la connexion et bandiko bêtiser yo mutozo la na partager aimer la vidéo pour que connexion et katate donc c'est ça quoi. Avant que na kote na mozindo ya émission ya pokwa lelo Ningis Kinshasa mobima le temps que vous partager toujours matin na invité bino na événement ezali le 9 le 10 le 11 août 2024 bien aimé dans les à partir de 13h bisognon tout au côté na esplanade ya palais du peuple rendez-vous ya pasteur Bosra Charles Bamiko B52 a bénisi bino tout église corps de Christ signalé baninga na ba mi connaissant ba famille Baya le 9, vendredi le 10, samedi le 11, dimanche, il y a août 2024 à partir de 13h, on a parlé du peuple. Bon, on a un spot publicitaire, le temps que vous avez partagé, et on se trouve tout juste après pour la suite de notre émission. Nzela ya Lola. Oh, qui vous dit ça va vérité, il y a pourquoi le concernant le concert, il y a des musiciens chrétiens, c'est parti. Méga croisade de prière. Organisée par Bostrat TV et Charles Bameko Ministry. Du 9 au 11 août 2024. À l'esplanade du Palais du Peuple, RDC Congo Kinshasa. Thème: au-delà de toute puissance. Ya libala na lelo bima na prison lelo na zobi na prison mabala oh ya ténèbres moto bokabi
Nzambe na ngai papa na ngai kolo yondokelaki ngai mwana na yo mimie Nzambe na ngai papa na ngai papa yondokelaki ngai mwana na yo mimie ngana yebi ete nasalelaki yo mabe mingi soki koyeba mbele nasalaki yango te ngana yebi ete nasalelaki yo mabe mingi kosanga kotosa ememelanga etumbu kosanga koyeba ememaki ngana bazela mabe kosanga kotosa ememelanga etumbu Nzambe na ngai sunganga mwana na yo Nzambe na bomo yokela ngai mawa nasengi yo pardon ye kosanga koyeba ememaki ngana bazela mabe kosanga kotosa ememelanga etumbu Nzambe na ngai sunganga mwana na yo Nzambe na bomo yokela ngai mawa Voilà. Merci la vie surtout Bozo la Nabiso. Nous sommes là de retour, bien-aimés dans les seigneurs. Bonzambe, na Bonzambe, Lola, Ezo Futa, Simona Antoya, Koloba, Kenzamba, Boyeto, Kwaye. L'issue soit bien-aimés dans les seigneurs. Confusion totale dans l'église, corps du Christ bien-aimé. Après concert, il y a Moïse Mbiye. Nazoye, bate, ceux qui m'a kamo, Ezo Salama. Na bana ya église cité Bethel ezalika ki bonzambe to ezaliki bonzambe te parce que les frères Mike Kalambay awuti na cité Bethel Moïse na cité Bethel ba kole sikamo ba yemi na ba Coran na ba couple na ba étoile de louange sikamo corps va même Moïse mi étant a commis pasteur adala sous na poser ça la musique à compter musique te c'est les frères Mike Kalambay qui l'a encouragé. Oh, il y a le non faut ça la musique. Na album na oh il y a champion. Beaucoup retrouvé bandembu et belé entre 3 à 4 ndem. Ok, Mike Kalamai akoma apesa Moïse Mbi et pe basalana et featuring. Élévation matinza matomoli bango mibale. Et ba komi na niveau moko ke ba ye ko kabwana bazali ki ba proche. Makambe bandaki wapi bandanga série ya makambe ya Eliane ekomi makambe ya ba majabu bona boy. Madjabo na azana Moïse Mbiye lorsque baye ko bebana akomi na mai kalamai Moïse Mbiye asepe na yangote et komi ba guerre. Est-ce que tokoki koloba ke Madjabo nde aza à la base ya ba polémique entre Moïse Mbiye na mai kalamai ou comment? Là je ne sais pas. Parce que lorsque Moïse Mbiye a loué Madjabo pendant Moïse Mbiye soué na ezalaki ke Madjabo net ke ya se retirer na Madjabo que Madjabo ekene liboso te ya zali grand musicien et ko simba te. Et lorsque Madjabo aye kozwa frère Mike Kalambay aluki musika te aluki ka proche ya Moïse Mbiye Mike Kalambay. Parce que Moïse Mbiye na Mike Kalambay baza ba pire. Madjabo accueilli kolukaka Mike Kalambay pour na ki va travailler na ye. Je ne sais pas ce qui que Madjabo a s'approché qui na Mike Kalambay pour na projet yo. Ya Madjabo et réussir, il fallait que Mike Kalambay to ba musicien chrétien basé belé na mboka Congo. Pourquoi asalaki ka choix ya Mike Kalambay? Parce que Azali na volonté ya ko prouver Moïse que Azali rien en dehors na ye que Madjabo structure wana continuer sans Moïse Mbiye ou comment. Parce que Moïse Mbiye le pasteur na Madjabo bakolo ba Madjabo ba kabwana bien te. Projet ya Madjabo oyo ba vandaki na Moïse Mbiye na ba pasteur ba Roy Mbodo na mwasi na ye ba salaki na Moïse Mbiye ba teleki Moïse pe apesi makanisi na ye. Il fallait qu'il bana déjà projet na Moïse Mbiye mais comme on a point mo ba yokanité. Na yebite qu'est-ce qui s'est passé ba yeko bebana.
Lorsque babebani na ndenge mo ya mabe bakabona ki na majabu bien te entre Moïse Mbiye na ba pasteur bakolo majabu bakabona ki bien te tellement que bakabona bien te il a fallu que structure idée oyo conception bazwaki ya majabu pona que esam et continuer Moïse de sa part à mon que à se retirer babebana bon vu ba compétence aura un succès un impact na la musique chrétienne à wana Congo pe en Afrique. À mon avis, que Madjab eko simba te sanye. On dirait que Madjab eko koufa et récite ba idée na bongo sa Moïse Mbiye. Et comment dit défi? Moïse a lobi ba kole Madjab ba lobi non il faut to ça tout eloko e simba. Pour la to prouver Moïse que sanye makampe etamura normal. Ce qui est azate à l'équipe l'olène orgueil il faut to l'accepter to prouver. Tellement que bakabona ki na ndenge mo ya bien te makolo majabu bakeo koluka musicien mususu bakeo koluka kaka mai kalambai koto moto ye kopelande ya majabu ya makasi ya mwana parce que majabu bakolo majabu bazana mbongo bazana l'art tant que bakeo koluka proche ami proche ya Moïse Mbiye ki e mai kalambai tension e matuli susu ya makasi ne eyoko bebisa relation de sous makasi entre Moïse Mbiye na Mai Kalambai. Ba makambe komi ko bima scout Eliane aloba ki boye asala ki boye tindenge ke ba makambe komi o Mai Kalambai ndaza na sima na makambo nga ba ko encourager ye patati patata makambe komi ebele. Oh libala ya nani ya pasteur Mai Kalambai tango esalam nege na penyet ba yaki ko ba présenter ba on a église. Qu'est-ce qui a causé séparation bandeko yo ba ami yo ba koma ki bandeko ba koma tina niveau yo. Et Moïse a eu ça la émission na lors ya prédication a dénoncé Madiabu te kibonzambe eza kunati moto epeli lisusu. Penye la lobi bo bazongisi bo makambo ya zawadi ekubi Mai Kalambai eko ça émission mo oke ateli kutu Moïse Mbiye. Est-ce que yo vraiment ozana kibonzambe lo ba wa kibonzambe ozana kibonzambe te na émission ya Mai Kalambai? Ba komi na niveau mo que les deux amis ba komi ba ennemis. Makambo to kota yango na profondeur te parce que ya ko komi na biso ba makambo ebele. Étant bako et comme niveau on a bien aimé dans le Seigneur, veuillez partager la vidéo s'il vous plaît. Nous avons un petit souci là. Veuillez partager la vidéo Tomata. Le temps que vous partagez la vidéo na sa connexion parce que vous risquez kata calamité. Tozo koba na biso boyeba. Makamwe bandaki ndenge nini. Ya ba guerre ya Moïse Mbiye na Mai Kalambai. Est-ce que Madiabu Naza à la base na yon ou comment? Est-ce que ba concert o bazo beta? Bazo luka gloire ya Nzambe to bazo luka gloire ya Nzambe te. Ki bon Nzambe za to ezate. Veuillez partager vidéo le temps que bola na juste spot ya séminaire ya papa na biso Charles Bosca Bameko o ya zo ben sabino nyon surtout le 9 août, le 10 août, le 11 août 2024 na esplanade ya palais du peuple à partir à 13h. Tolani spot le temps que vous partager ton matin parce que la vérité y a mine ko bien apôtre quoi les deux et on se retrouve tout juste après jusqu'à 40 secondes et on se retrouve tout juste après tout dans le spot. Méga croisade de prière. Organisée par Bostrat TV. Et Charles Bameko, Ministry. Du 9 au 11 août 2024. À l'esplanade du Palais du Peuple, RDC Congo Kinshasa. Thème. Au-delà de toute puissance. Voilà, bien aimé, là nous sommes de retour, Notre émission la biso, veuillez partager la vidéo.
le solo ya Mike Kalama na Moïse Mbiye eza ba makambo ezo salama lelo na netika ko salama te na musique religieuse Mike Kalama na Moïse Mbiye baye ko panzana bazo yo kana le société. Donc si j'ai vite compris, au moni concert que Mike Kalama parce qu'il a été la première personne à annoncer à Robeta Stade. Yakobeta concert na pote pe à la Stade des Martyrs. Après ba musicien ya Mokili. On n'a pas compris malamment que Moïse Mbi et pas Yakobim. A annoncé concert na ya Stade mais à Tchango date avant Mike Kalama. Aboyi ke Mouninga Sachaki date na juillet, oye que Moïse Mbi aya a annoncé pe concert ezalata na août, ton na septembre Moïse aye a tché concert na bien avant juillet. Notre moni Moïse a outu ko beta concert. Pona Moïse Mbi selon ya mona net que ceux qui Mike Kalama ya bandi ko beta ba concert na Stade des Martyrs, a gozanet que premier ministère chrétien a beta concert na Stade des Martyrs peut a réussir. Moïse a sauté premier, a annoncé concernant à quelle date avant Mike Kalama. Que Aza la première ministère chrétien qui a bêtu concert dans stade paix a rempli Abima danger. Et bah ma camion entre ma diable Moïse Mbi et Mike Kalama. Là, vous devez les retenir, bien aimés dans le Seigneur. Ma diable a soutenu Mike Kalama. Azo salagnon surtout pour prouver Moïse que Azali rien. Parce que bakabona gina Moïse Mbi na ndenga mabe ba bebanaki. A prouver na Moïse que Azali rien bangonde bazali. Et Moïse a eu un concert pour mon qui va critique après concert Moïse Mbi. Moïse a bêté qui concert pour la gloire yanza mettait l'âge na tché et là n'a pas doute belé. Moïse concert na et bêta maki na Stade des Martyrs et ça y pour na gloire na ye. Ah ça la publicité y a ba sponsor à dans à côté ça bon c'était ça. Approuver mon kidike Azali danger. Approuver mon kidike Azali grand musicien chrétien. C'est pour cela que mon ba musique ya mokilezo bêta na concert ya Moïse Mbi. Bon, mon avis que du début jusqu'à la fin, il y a concert à Moïse Mbi qui bonzambe et Zalakite. Présence en Zambé et Zalakite. Le yenge na ebanderipe, tina souka. Côté plein Moïse a bête qui n'a plein. Mais côté spiritualité na qui bonzambe na makama spirituel, a Yeshua et l'autre comme côté à qui bonzambe et qui place wana. Conseil à Moïse Mbi to mona qui ont comparé net que ba conseil nyon tout ya ba musicien mo ya ba ferré ya ba hérité ya ba jibé ya ba wera ya ba fa loyenge na ibaneti na souka bino bo mona wa concert ya un musicien chrétien zo beta concert musique ya mokile zo beta un musicien chrétien ayo kukumisa nzambi loyenge zo beta ayambisi peuple o ba yaki wana Jésus Christ comme Seigneur pe sauveur na bonté lilo banza mete yamite prière et salamité loyenge na ibaneti na souka après boya ko yebisa que musicien qui a beta ki concert pour la gloire ya nzambi ba musique ya mokilo e beta mai ba DJ so ki ambabu so ki DJ nan o ya yaki ko beta concert musique o e beta maka ya ba DJ so ki DJ mo boya e beta mi na concert Moïse Mbi amati pe podium abeti boya ko yebisa que a un homme qui est spirituel o ya yo kanza ko permettre bilo wa bongo ba DJ ba beta na ba boîte ba beta musique en mokili nzemu na e beta na boîte na boîte de nuit après ayo ko beta na concert Moïse Mbi. Tout ce qui s'est passé dans le concert Moïse Mbi rien ya ki bonzambe ezalaki bonzambe ezalaki te ezalaki biloko ya ba paye boya ko yebisanga ke baza basa na nzambe et le lot bana ko Satan que non quand le frère Mike Kalama viendra à son tour il va corriger ba fa yo Moïse Mbi asalaki na concert na ye ki bonzame wa te retrouver qui pas Moïse Mbi mais na aller où vont les choses na ndenge promotion Mike Kalama ezo salama to comme on appelle bazo bima libanda to monique ki bonzame ba musicien rivalité na bango communauté ya Jibe na were ya Fali na Ferre
bameme yango na ndenge ya kibonzambe bazoluka gloire ya nzambe te bazoluka ba gloire na bango moko bango mibale. Mike Kalama et Moïse Mbiye, les oiseaux de même plumage, différence à ta moko ezate. Oyo tomona ki to critique que pas Moïse Mbiye, eza auto comme ko mone pas Mike Kalamba avant même concert na ye. Na regretté qui m'a casse bon, bien sûr que ndeko ayo ko sena pardon. Mon frère Mike Kalamba koloba que non. Boyoka na bino ba plein ko beta na stade des martyrs, mais on plein na nga egoza la somme. Net que wera ne a beta stade des martyrs a beta ba plein ko leka ba musiciens nyons tout na ko bengisa wera ya kutala ke asale ke lo côté parce que plein oyo na ko beta e ko leka na oya wera. Ah bon? Donc on comprend maintenant que ba concert o ba musiciens bazo beta na stade des martyrs. Eza pour la gloire ya nzambe te eza pour la gloire na bango moko bazoluka ke mokile mo na bango ke bakomi ba grand bazoluka ke ba sala plein Mike Kalama bazoluka ke asala plein kolekana oya Moïse Mbiye musika babenge ke yende mukolo plein yende mukolo stade eleka ya Moïse tala ndenge ba musicien chrétien bakomi biso tina niveau yo. J'ai cherché les mots, je l'ai trouvé dans l'église. Confusion totale, bien aimé dans le Seigneur. Badeningo ne babima basala succès na bamatou Samuel. Rivalité ya bo batikala jamais totika jamais comme monango. Ate ezala ta Marie Missam azala vivante yé na maman Lombo. Bien sûr que des personnes wana ba bouger que zai ba fona Marie ba fona maman Lo. Mais biloko bototika comme monango na église te. Mike Kalama na Moïse Mbiye ba memeli biso mokili na kati ya église. Ba memeli biso na mokili. Oyo ezo se passer na mokili. Ba memeli na kati ya église ya Congo. Mais un jour, justice nzambe nzambe ya lola akosala makambo na ye. C'est ce qu'on est en train de remarquer, c'est ce qu'on est en train de constater. Mike ba memeli biso mokili, ba bezi ya mokili. Ba makamo ba musicien païen bazo sala, ba memeli biso na église corps de Christ. Tozali confondu, tozo yeba te, tozo kende wapi église de réveil ya Congo zo kende wapi. Bango bazo luka mokili mona, bango bazo luka ba mona ke batoni si ba stade, ke bada ba danger. Bazo luka na bango intérêt gloire ya nzambe te. Paul alobi na Galate 1. Paul a lobby dans Galate 1:10. Et maintenant, est-ce c'est la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Basel na nzambe balukara ya kosala moki ya koplaire na mokilité. Parce que ce qu'on a sepé sa mokili, yeba que on sepé sa nzambe te. Paul a lobby, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. Wana makomi ya Paul mutazo bana Galate. Paul a mis, est-ce que nazolo ko sepé sa mokili to nazolo ko sepé sa nzambe? Est-ce que ba concert au Moïse Mbiye bazo betena ba Mike Kalamba bazo luka gloire ya nzambe ko sepesa mokili to ko sepesa nzambe botu na bango très bien bango bazo luka ke mokili cha bango ka emona bango danger ba to nsa ba stade to bazo luka ke ko sala gloire ezo ngepa na nzambe na che doute ke ba concert o ya ba musiciens chrétiens bazo betena ba stade des martyrs ba luka na bango gloire ya nzambe te. Bazoluka gloire na bango moko, bazoluka ko sepesa mokili. Bazoluka ko prouvane. Moïse a bête qui m'a approuvé que yé aleki Moïse. Parce que Mike a sala tout ndenge bozo mona zo tambula ba promotion ba publicité pour na concert et raté. Et ko raté na mona spiritualité na ki bonzame na spirituel. Ki bonzame za la te mais plein et raté te plein, ba bête plein. Donc, Bazali capable de tout prêt à tout pour la que Mokile mon que Bazali ba grand
attaque nzambe azana makambo te. Mais tout est vanité. Non, c'est éphémère, rien de nouveau sous le soleil. Tout est vanité de vanité. Est-ce que batuna ki ke volonté nzambe ezali na makambo bazo sala? Bazo sepesa nzambe to bazo sepesa nzambe te. Bazo luka ko sepesa nzambe to bazo luka ko sepesa mokili. Paul alobi na Galate 1 10, Paul alobi nini? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Bible les hommes, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Tozali ba pèlerin, tomita musoloko la ba païenté, tomita musoloko la ba kolo mokilo te, mokilo eze ya diable. Si ko komo mona mwana nzama zo tambola lokolo moko na ba païen se kezali mabe makasi. To benga bango ba conseil ya ba chrétien to benga bango ba conseil ya ba païen. C'est ça le problème parce que oh tozo mon ceux qui peut tolobito karamino trop c'est trop. Parce que ba moto monito tozo bazo yo ki sa komo ya nzambe soni. Na ba oh bazo sapi net que structure net ki ya majabu. Côté wana nenga pe nazo condamné pasteur bodo ba benye un chrétien un pasteur. Tala ba oh que ba groupe ya majabu couple majabu ba travailler na bango. Est-ce que beaucoup d'attendre à roter ba on de banzambete? Bazo travailler na ba tiktoker, ba influenceur, ba journaliste, ba païen, ok, ba diabo bazo structure bazo travailler na bango. Oyo bazo pesa ba on ba mituka ba mbongo, mais bazo travailler na comment là que des personnes ok bazo le structure et benami ya kibonzame gospel ok bazo sala makama kibonzame. Mais ozomona ba oyo bazo lobelango bazo koma tina niveau ya kofinga ba misusu pona ba défendre majabu bazo s'attaquer na ba vie privée bazo finga ba ndeko na bango misusu pona ko défendre majabu. Allez-y comprendre. Est-ce que to kobenga ke majabu gospel talent ezaka ya kibonzambe ya nzambe to? Et là, on a bandé la moussous. Parce que jusqu'à présent, on n'arrive pas à comprendre. Bah, porte-parole, il y a Madjab, ce sont des païens. Bah, oh, bah, pour défendre Madjab, bah, vous avez qu'on menacer frère Max Menga calamité. Travailler, il y a Madjab. Moi, na bango, il y a Madjab, à comité na niveau, il y a quoi, ça frère Max, c'est ce qui va coûter, il y a quoi, il y a Zofing. Allez-y, comprendre ma kamoto, zo monde, na katia Madjab. Ba fio ba finga naka na ba TikTok na ba réseaux sociaux ne bazo travailler na majabu ndenge bazo sala promotion ya mai kalamba ya concert ya mone tozo mitu na tozo nyisime. Est-ce que makambo nzamba za na kati to kibonzambe zate? C'est la seule question que nous avons se poser. C'est la seule question que nous avons se poser. Merci na bandeko bazali connecté pe bazo partager. Merci na Bibiane Miguel. Shalom papa. Shalom. Merci na trésor. Bazana nous na posa ya mokili. Makas. Batika bisoto vana na kimia. Ba concert o na kaleba na ko beta maki concert e beta mi o ya ba vie ka bati wa nzambi. Ba concert zo beta mbo ya ba mama Lor Mbongo, ya ba frère Patrice o ya kal, ya ba ya Denis Ngonde, Sebi wana. Ya ba papa Mente na ba ponga biawa. Ozo ko na concert ozala ki malade ozo bika. Ozo ko na concert ozo ka musique ozala ki na ba mabe ozo mi petola. Ozo ka musique ya nzambe ozo beta. Musique eteye yo otika vie ya masum ozo ngela nzambe. Ezo persona posa ya vie de prière. Banzem ni ya ba musicien ya mikolo ezo beta ke ekoyi ko interpeller ko otika vie ya masum. Banzemu ya ba musique chrétien ezo beta na ba boîte de nuit, ezo beta na ba terrasse, musique ezo beta ozo melancolie, ozo mela ba bière na kati ya terrasse, musique ezo beta ozo boke no sana kinduma ekobo na hotel, musique ya nzambe. Apo boya ko benga nke musique oyo eza na kibondo, musique ezo beta na ba boîte de nuit.
bazo mela bazo sala mapsu bazo sala comme na boîte de nuit bazo ka musique à Moïse Mbie bazo ka musique à Michael bozali pe à l'aise donc musique na bino comme ka rotina ba sala mabe ba sala ba masum na ba posa apo bozo ba ke bonzambe zakat na esika wana non donc bokomi makaska ya kobindi sabiso musique na bino point fort na ngo ezaka ya kobindi sabiso. Mais les alliés sont dans ma parole, les ont touché ma âme, et qu'on a bon dit ça. Bah, païen, mité, ma paix, bah, yami Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Laissez les morts enterrer leurs morts. Les alliés, ma paix passe. Oh, nous sommes au milieu du village. Toi, côté la Moïse, Mbi était, toi, côté la Maï Kalama était. Mais le Seigneur tout ça analyse na bakamo eskoti na kati église à Congo. To moni ba memi mokili na église à Congo na musique à Congo. Ba musicien chrétien no ezala que o ben sa ba na église ba ya ko yemela obo na séminaire. Yo ka musicien avant na ya pesa nga $2000. Ce qu'on peut signaler moi na ya ko yembisate. Donc ba che business na bango liboso ba comme ko ça la combo ya nzambe pona ko gagner ba vie na bango bazo ça la business bazo ça la nzambe te. Bazo ça la ba gagner ba vie na bango ba tonga ba immeuble bazo ba mbongo ba koma ba millionnaire. Bazo ça la nzambe te. Or que un musicien chrétien pon aya ko beta na église na yo a lobi ceux qui na opesi mbongo te na roya il faut yo ka ba prix bazo senga ba 2000 ba 1500 ceux qui opesi a koya pété na makambo ba conseil zo sa na ba loyengo. Je ne suis pas sûr que Mike Kalama a corrigé Moïse Mbie na concert na o to critiquer que kibo Nzambe zala kité. Nete banika na loyenge boy ekosuka peka na loyenge. Gloire mon côté ezonge pa na Nzambe. Je disais par rapport à Madjabou. Structure tozo mona ke structure ya kibonzambe bandeko bazana mbonza mapambola. Mais oyo ke biso to komi ko mona Madjabou. Tozo mona on dirait que to pesa Moïse Mbie raison que makamwa loba ke kibonzambe za kuna te ou comment. Parce que ba oyo Madjabou azo travailler na bango. Ce sont les gens qui bazo finir na ba réseaux sociaux. Bazo finir na ba bêtises. Ba oh baza na vie ya bien te, vie ya loyenge, vie ya ba païen, vie ya ba posa nzoto, vie ya kinduma, vie ya ko finir na tongo midi pourquoi. C'est cela que Madjabou azo travailler na bango. OK. Couple pastoral couple ya papa na biso Roy Mbot. Na bazo karama na ba journaliste oboyebi ke ba finga na ba réseaux sociaux ne baza ba proche ya Madjabou. Ba influenceur que boyebi ba tiktoker ba finga na baza na vie ya salité ne ba proche ya Madjabou mais structure moko chrétien. Allez-y comprendre. Oh là là, connexion. Veuillez partager la vidéo, aimer la vidéo, ceux qui étaient et kata calamité parce que connexion est au déranger biso. Partagez la vidéo. Nazo répondre ne quoi à que JPKB a le c'est l'idée qui doit juger. Non, arrêtez. Botika ba bêtise na bino ceux qui bozo tanga Bible ngo bien te boye ba kotanga Bible te bosenga aide ya molimo mosanza masu na bino bokoma kotanga Bible bien. Donc c'est ça. Bible sobre le jugement doit commencer dans la maison de l'Éternel. Dis-moi qui tu fréquentes. Je te dirai qui tu es. Et lorsque je bête sabiso libaku, ma baku na mitema. Et comment tu n'as to raisonner musika? Est-ce que structure on ezaka ya kibonzambe nzambaza na kati to nzambaza na kati te? Et comment tu n'as to raisonner belé? To poussa makanisi. To lo bake kibonzambe za kuna to kibonzambe za. Veuillez partager la vidéo to s'il vous plaît. Partagez la vidéo.
connexion toujours bouger connexion modem bakomi kotina biso to raisonner musika est-ce que bazo salela ka nzambo oyo ya Bible nzambo oyo to salela nzambo oyo tozo salela nzambo ya ba musée Aïdi na ban to bakomi ko salela makamu mususu papa Yesu abanda ko tambola na ba disciple bazalaki modèle bazalaki brisé parce que baba ko yori liloba nkolo koye bisanga te ke majabu eza ya kibonzame street ya nzambe na boyete mais batela ba o nani bazo travailler na bango mais ce sont les gens qui bazo défendre majabu ce sont les mêmes personnes bazo fingana bazo mona ba na ba boîte de nuit bazo biona ba marié na mibali que ba misu bazo benga ba soi-disant ba double sim babimana mibali babimana basi mibali oba mikomisa basi nde bazo défendre majabu balobeli ya majabu basi ope ba mikomisa mibali nde balobeli ya majabu botela ba tiktoker nyonso tout ba journaliste ba païen que bazo défendre majabu ba influenceur wana que bazali proche ya majabu que bazo travailler na majabu na structure ebengami ya kibonzame que nzamba aza na kati mais ndenge nini bino boko travailler na ba oyo bazo tambola na vie ya salité que baye bakomisi bino lobi pe ba l'équipe bakomi ko finir na ba réseaux sociaux ya monde bozo kangama na bango non Yesu ba mama na ye ba ye ko yebso ke bande kono bazo luko libanda Yesu alobi bananya ngo bande konanga eza ba oyo bayoka liloba ya tata pe bazo salela ne Yesu avana yek na bango azole na bango azombila na bango même bongo ba majabu gospel alia kamela avaya sara na bango mais na ba bayoka liloba ya tata pe bato sakate Maya kotalisa biso au moins et le connaît nezo s'est passé place wana et comme il continue biso to raisonner to kanise bile est-ce que ki bonzame nezo régner place wana to ezali nango ka makamu mususu musique chrétienne ya lelo eza oyo to yebela kalate ba musicien chrétien ya lelo eza oyo ba musicien chrétien ya kalate Nzamba sunga musique chrétienne pe sunga ba musicien chrétien na lelo. Ba mabe nyonso tout eza kati ya ba musicien chrétien na lelo. Niveau ya ekobo, niveau ya kinduma, niveau ya salité, niveau ya escroquerie, nyonso tout ya mabe tozo mona pa ba païen. Eza o tozo mona na ba soi disant ba musicien chrétien. Bazo sa kuti ba mabe ko leka na ba o ya ba païen. C'est ça. Na ozombi la lisolo mo kala mimite na continuer la lisolo majab. Ceux qui bazo yo kabiso batala ba oyo bazo travailler na bango parce que bazo mi fin sa pamba na ba oyo bazanzinga nzinga na bango bazo entourer na bango. Tozo mon on dirait que kibonzambe moko eza kuna te. Tozo mon on dirait que ba makambo boyo on dirait eza kuna na kati. Bino moko boyo ka garçon oyo travailler ya majabu. Aza ceux qui m'ont conduit na kati ya majabu na émission moto sa analyse sur majabu nenga benga kibiso afingi frère Max aketi musika alobi ke ceux qui bakutana bakobe akobeta ye parce que ya azali chef kuna na majabu boyo kabino moko bakamo ezo pousser biso ke toloba kibonzambe eza kuna to eza kuna apisa na bila makambo ya mission te na boyano nzoto na nzoto to simba na nzoto na misa ba en plein public après nga bakanginga na bimi yo tikalo okei na yebisio déjà potanga kalisu koma majabu te koma mai karamai na mulokolo ezala te ya majabu ezala te soki kana na mie mission mona mono lobeli yango na lukio na ulukona bukite na ulukona moto kokutana nga na farafa pe kokalisa tokutani exemple explication eza mamo bitumba na nzoto kotanga esi koma majabu te oleki bien ex mwasi ya mai karamai penyen abenyanga afinyanga à cause ya mai karamai parce que na sala émission mo analyse mo na côté la mai kalambai
na bimisa peigner kadali moi si mabe batina ka détruit carrière ya Mike Kalambai. Prendre comme Mike Kalambai, s'il est en train de monsieur, premier album na Jésus mon tout. Jésus mon tout embeli kambangulu. Après il pané vivant. Ngandem na organiser point de presse à Mike Kalambai. Na début à carrière tant bandi Jésus mon tout wana penda abana sko carrière. Ngam na organiser yango. Ngandi na benga po ipane. Mais ba lisi kunda. O atiki biso Jésus monto Mike Kalambai ezanga na po ipane biso to le kana ba TV to tambola Kinshasa mu na ba chaîne ba télévision pour na kolobela Mike Kalambai pour na teki image na ye côté album na ye côté ka musala oya sali. Vous comprenez? Je crois que ce que azolanda biso aibik apo ipane azana bomoi oyo retourna ye. Appuie na bina makambo ya mission te na koyano nzoto na nzoto tosimbani na nzoto na miso ya bato en plein public apres nga bakanginga na bimi yo tikali okei nayebi so deja kotangaka lisu koma majabu te koma Mike Kalambai na molokolo ezala te ya majabu ezala te soki kaka na mie mission mona mona olobeli yango na luki yo na oliko na butu te na oliko na moi tokokutana nga na farafa mpe kokakiso tokutani exemple explication eza mamo bitumba na nzoto kotanga lisu koma majabu te oleki bien. Et puis ce qui est grave maintenant swana euti na bapayen te maintenant so nazu euti et pas ya o to bengi mwana nzambe azosala na kati ya scripture ya psinga soki na yoki o lisusu otai kombo majabu otai kombo Mike Kalambai na kobeta yo na kosimba yo na nzoto na kobeta yo. Voilà. Nous sommes de retour bien-aimés. Là, et d'aller maintenant sur Papa Max Alelaki. Ok. Soit disant structure chrétien. Il y a qui bon zambe ok bazo menacer frère Max Menga qui va bétailler. Bozo mon niveau. Nyon sezo samawap na kati église corps du Christ. Et esengeli nzambe asunga biso ezali mawape passe. Ba musicien chrétien autre tozo mona lelo ezali ba musicien chrétien no ya kalate auto yebela bango kalate bongo te ba musicien chrétien ya lelo non ba yeko bebisa musique chrétienne ba yeko finisa ba musicien mususu suite ya comportement na bango ya bizale na bango mabe. Oh, tozo mona na musique chrétienne lelo. Non, 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 non. Tolu kilango kombo. Tolu kilango kombo. Parce que tozo mona ke ba musicien chrétien na lelo, ba yeko bebe sa musique religieuse, ba yeko bebe sa musique chrétienne. Oh là là. Connexion, connexion, connexion. Oh là là. Bouger connexion, modem. Comme on continue à raisonner musique. Est-ce que bazo c'est la quand nzambo yo ya Bible, nzambo yo to salela? Nzambo tozo salela nzambo ya ba musée aidi na ban to ba komi ko salela makamu mususu. Papa Yesu abanda ko tambola na ba disciple bazalaki modèle bazalaki brisé parce que baba ko yore liloba nkolo koye bisanga te ke majabu eza ya kibonzame street ya nzambe na boyite mais batela ba o nani bazo travailler na bango. Mais ce sont les gens qui vont défendre ma diable. Ce sont les mêmes personnes qui vont finir. Oh, bazo mona ba na ba boîte de nuit. Oh, bazo biona ba on marié là mibal. OK, ba misu bazo benga ba soit disant ba double sim. Ba bimana mibal, ba bimana basi. Mibal lo ba mi komisa basi nde bazo défendre ma diable, ba lobeli ya ma diable. Ba chope ba mi komisa mibal nde ba lobeli ya ma diable. Bote la ba TikToker nyon surtout.
ba journaliste ba païen ok bazo défendre ba diable ba influenceur wana ok bazali proche ya madiable ok bazo travailler na madiable na structure ebengami ya kibonzame ok nzambe aza na kati mais ndenge nini bino boko travailler na ba oyo bazo tambola na vie ya salité ok baye bakumisi bino lobi pe ba l'équipe bakomi ofina na ba réseaux sociaux ya monde bozo kangama na bango non Yesu ba mama na ye ba ye ko yebso ke bande kono bazo ko libanda Yesu alobi banda nyango bande konanga eza ba oyo ba yoka liloba ya tata pe bazo salela ne Yesu avana ik na bango azole na bango azombila na bango même bongo ba o madiabu gospel alia kambela avaya sara na bango mais na ba o ba yoka liloba ya tata pe bato sakate Baya kotalisa biso au moins eloko nini ezo se passer place wana et comme on tina biso to raisonner to kanise bele est-ce que ki bonza mende ezo régner place wana to ezali nango ka makamu mususu musique chrétienne ya lelo eza oyo to yebela kalaté ba musicien chrétien ya lelo eza oyo ba musicien chrétien ya kalaté Nzamba asunga musique chrétienne pe asunga ba musicien chrétien na lelo. Ba mabe nyonso tout eza kati ya ba musicien chrétien na lelo. Niveau ya ekobo, niveau ya kinduma, niveau ya salité, niveau ya escroquerie, nyonso tout ya mabe tozomona we pa ba païen. Eza o tozomona na ba soi-disant ba musicien chrétien. Bazo sala kuti ba mabe koleka na ba o ya ba païen. C'est ça. Na ozombi na lisolo mo kala minute na continuer na lisolo ma diable. Ceux qui ke bazo yo kabiso batala ba oyo bazo travailler na bango parce que bazo mi fin sa pamba na ba oyo bazan nzinga na bango bazo entourer na bango. Tozo mon on dirait que kibonzambe moko eza kuna te. Tozo mon on dirait que ba makambo boyo on dirait eza kuna na kati. Bino moko boyo ka garçon oyo travailler ya ma diable. Aza soki mokonzi kuna na kati ya madiabu na émission moto sa analyse sur madiabu nenga benga kibiso afingi frère Max aketi musika alobi ke soki bakutana ye bakobe akobeta ye parce que ya azali chef kuna na madiabu boyo kabino moko bakamo ezo pousser biso ke toloba Kibonzambe eza kuna to eza kuna. Apisa na bina makambo ya mission te na koyano nzoto na nzoto. To simba na nzoto na misa bata plein public après nga bakaninga na bimi yo tikalo ke. Na yebi sio deja potanga kalisu koma majabu te koma mai karama na mulokolo ezala te ya majabu ezala te. Soki kana na mie mission mo na mono lobeli yango na lukio. Na ulikuwa bukite na ulikuwa na moto kukuta na ngana fara fa. Pepo kwa kisoto kuta ni examen explication. Examen mo bitumba na nzoto. Potanga kalisu koma majabu te. Oleki bien. Ex moi si ya mai karama penyen abenyanga afinyanga à cause ya mai karama. Parce que na sala émission mo analyse mo na côté la mai kalambai na bimisa et peigner ka dali moi si mabe batina ka détruit carrière ya mai kalambai pendant que mai kalambai s'il est en train de monsieur premier album na Jésus mon tout Jésus mon tout embeli kambangulu après il pané vivant ngandem na organiser point de presse à mai kalambai na début à carrière tanga bandi Jésus mon tout wana penda abana sko carrière ngam na organiser yango ngani na benga po ipana mais ba lisi kunda o atiki biso Jésus monto mai kalambai ezanga na po ipana biso to le kana ba TV to tambola Kinshasa mu na ba chaîne ba télévision pour na kolobela mai kalambai pour na teki image na ye côté album na ye côté ka musala o ya sali vous comprenez je crois que ce que azolanda biso aibi apo ipana azana bomoi o retour na ye. Apisa na bina makambo ya mission te na koyano nzoto na nzoto to simba na nzoto na misa bata plein public après nga bakaninga na bimi yo tikalo ke na yebi sio deja potanga kalisu koma majabu te koma mai karama na mulokolo ezala te ya majabu ezala te soki kana na mie mission mo na mono lobeli yango na
un farafa mpe kokanisa tokuta eza na explication eza mamo bitumba na nzoto kotanga esi koma majabu te oleki bien. Et puis ce qui est grave, maintenant soit euti na bapayen te, maintenant so nazu euti et pas ya oyo tobengi mwana nzambe azosala na kati ya scripture ya bisenga soki na yoki oyo lisusu otangi nkombo ya majabu otangi nkombo ya mai kalambai na kobeta yo na kosimba yo na nzoto na kobeta yo. Voilà. Nous sommes de retour bien-aimés. Là, et d'aller maintenant sur Papa Max Alelaki. Ok. Soit disant structure chrétien. Ya ki bonzambe ok bazo menacer frère Max Menga ke ba betaye. Bozo mon niveau. Nyonso zo sama wapi na kati ya église corps du Christ. Et esengeli nzambe asunga biso ezali mawa pe passe. Ba musicien chrétien autre tozo mona lelo ezali ba musicien chrétien no ya kalate auto yebela bango kalate bongo te ba musicien chrétien ya lelo non ba yeko bebisa musique chrétienne ba yeko finisa ba musicien mosusu suite ya comportement na bango ya bizale na bango mabe. Oh, tozomona na musique chrétienne lelo. Non, 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 non. Tolu lango kombo. Tolu lango kombo. Parce que tozomona ke ba musicien chrétien na lelo, ba yeko bebe sa musique religieuse, ba yeko bebe sa musique chrétienne. Oh là là. Connexion, connexion, connexion. Oh là là.